Nzambe azwa lokumu na mukolo kitoko oyo apesi biso mukolo na lelo nazali na esengo ya ko mona lisusu bozali na betando eke na tina ete ya kolanda émission oyo Quel est le nom de Jésus katikati na chaîne na biso Océan du Congo. Nzambe azwa lokumu pa pesi biso mukolo malamu pe na ba santé oyo tozali nango kimia ya Nzambe accompagner biso pe a continuer toujours ko multiplier ba bolamu na ye o azali kosala katikati na biso. Na banzi tozali na émission o Quel est le nom de Jésus ezali émission o to répétaka ezali kolobela bongo liloba ya Nzambe. Mais na katikati ya Océan du Congo tozali na ba émission ezali lokola ya mamour azali kolakisa biso pe malamu o ezali bongo na nature mabepo ezali na nature ndenge ni tosengeli kokeba pona kotambola na vie meilleure na o ezali nature po atalisaka penza ba message oyo ezali koleka na vie actuelle boye mais oyo tokoki kozwa ya malamu lokola leçon pe oyo tokoki kobwaka lokola ya mabe po tokoya na chite. Tozali na émission na biso ezu oyo ezali bongo epai ya mama na biso Océan du Congo ebale ya monene oyo azali na souci pe motema monene wana ya kobundela oyo ezali ekolo na ye ezali etinda ndenge moko alobaka Nzambe nde mutu apesi ye ndingisa wana ya kolobela mingi ekolo na ye ya bongo. Na katikati ya émission na biso Quel est le nom de Jésus tozali kolobela liloba Nzambe mais tozali kolobela liloba Nzambe oyo Nzambe abomba oyo katikati na mitema ya bana batu batilaki kobanza yango te po soki babanzaki yango bakozala na bitumba ya kobundisa chaîne Océan du Congo te na etenyo bapesi biso kolobela liloba Nzambe oyo tolobi bongo sagesse exacte oyo ezali bongo na Biblia ndenge mukanda ezali 55:8 ayebisaka biso mes pensées ne sont pas mes pensées. Donc pensée ya Nzambe nde ezali pensée oyo azali penza kosenga biso tozala nango mais bato bazali na pensée bongo ya nzoto oyo bamemeli biso Biblia na ndenge ya makanisi na bango bazali pe na bitumba ya kobundisa yango ndenge omoni kaka na katikati na chaîne tozali na bitumba mingi mpona kobundisama mpona katikati ya chaîne wana ezali na émission oyo ezali kolobela liloba Nzambe Quel est le nom de Jésus mais oyo ezali sagesse oyo motema ya mutu ebanza yango te. Tozali na ba émission mingi oyo tosilaki koleka nango ba misusu bazwaka kaka biso na émission oyo tozali ko présenter exemple lelo mais ezali na ba émission oyo déjà elekaki pe baye kotuna mutuna na émission oyo ya lelo mais ezali na ba émission oyo déjà tolobelaki ba sujet wana. To continuer kaka kolanda yango émission oyo Quel est le nom de Jésus neka Biblia ezobisa biso na Jean si vous demeurez vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tozali kobeta PCT na bao nyonso bazali koluka biso pona koyekola ba adresse topesaka tozali bongo na avenue dispensaire numéro 40 na Kauka. Donc soko komi kaka na Kauka otuni avenue dispensaire numéro 40 okokuta papa na biso Popol Malembi wana azali na mukolo ya jeudi pour l'intercession pour na ba problème tope mitungisi nyonso ezali kokomela biso tope mukolo ya samedi oyo ezali bongo ya enseignement pe dimanche ezalaka bongo mukolo tosepelaka kokumisa Nzambe ndenge moko pe tozali na papa na biso Ridi Ekoko nda pesa ki biso adresse na ye ezali bongo na avenue Louis Dipo ezali adresse oyo vraiment ebanda ko lukama depuis kala bazaki na mo échange adresse na bango avenue Louis Di na Kalamu soko komi kaka na Kalamu déjà ya école na biso ya bandeko na biso ki mbangiste otuni kaka avenue Louis Di numéro 40 okokuta ewana azali pe mukolo kaka ya jeudi azali vendredi et puis azali dimanche pona kokumisa Nzambe. Merci na bao nyonso bazwaka penza kayena big pona kolanda biso pe pona kotuna mituna na bango kimia Nzambe ezala toujours ko accompagner bino pe tozali kokota na émission oyo ya mokolo na lelo. Émission oyo ya mokolo na lelo ezali bongo émission oyo bandeko na biso babengaki balobi mama Judith ndenge nini bomeki pe kolobela mokolo yango te po tozalaki kaka stationné tozalaki stationné ndenge bana Israël bazalaki soki bakei batelemi donc stationné bazalaki kotelema biso pe poto kota na katikati ya ambiance na poto kota na katikati ya mouvement wana tozalaki kozela émission ya Quel est le nom de Jésus alobela biso bongo sujet oyo ezali ya fête ya Rameau liloba Nzambe ezali koloba nini pona fête ya Rameau. Soki totali ndenge biso tokoleli ndenge balakiselaki biso Nzambe babetelaki biso lisolo ya lik esika nini Yesu azotinda bayekoli bakende kozwela ye mwana impate oyo esengelaki amata po akende na mboka oyo babengaki bongo Yerusalem na banzembo pe tobande koyemba Yerusalem ye Yerusalem ye sokotaki lokola mokonzi
Donc ezali histoire ya lelo te mais batu ba commissaire on dirait le passé. Mais mukanda Lévitique 1er 9 azoloba nanu nini. Po batu ba commissaire on dirait masano. Mais Biblia ezali mukanda nzambe. Balobi ezali inspiré. Toute écriture ndenge de Timothée zo biso na 3:16. Balobi toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner. Donc Biblia tant ba komi li solo na katikati na mukanda ya lika ezali pour enseigner mutu comme lokola ba aventure te. Mutu atazalaki na hotel mutu akei kokosa mobali ya mutu po azala malamu kaka na feti ya ramo. Yango wana tozali kozonga lisusu na mukanda nzambe po ezali mukanda ya masano te. Tozali kotanga bongo na mukanda ya Ecclésiaste azoyebisa biso ni na premier oyo topesaki mukanda premier 9 mukanda nzambe lobi nini. Ce qui a été, c'est ce qui se fera. Ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, makambo bandeko na biso basalaki mokolo ya lomingo to pe mokolo ya dimanche, ezali likambo asika na se ya moi te po nzamba komaki on katikati na Biblia balobi o ezalaki yango pe kozala likambo asika na se ya moi eseni ezali te. Soki tozota lisolo e bandi nde na Yesu ezalaki likambo ezalaki yango mpe bandeko na biso balobi te c'est ce qui se fera tokosalaka yango po ekomami bongo na katikati ya mukanda nzambe mais ntango tozosala yango tomeka mpe kobunga nzela te tosala likomi ya nzambe me na pensée ya nzambe nde tokotanga na mukanda ya lika ayebisi biso nini na 19 tozobanda na 29 tozobanda kokita malembe esika bazobetela biso lisolo oyo ya Yesu akotaki bongo na Yerusalemi. Luc 19 Luc chapitre 19 verset 21 toza déjà na 19 tozobanda na 21 mukanda nzambe zoyebisa biso moto na mukanda to pe en tête entrée de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphage et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous irez, entrez, vous trouvez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés alleront et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Balobi bato bakendaki ekokisamaki kaka lokola Yesu Kristo le Seigneur avait dit. Yesu alobi bokende na mboka oyo bokende bokokuta na kati ya mboka wana na ndaku moko ezali na no moko oyo akangami. Tangu bokokende esengeli bofongola ye nanu singa. Me nani ano wana oyo akangami ezali na moto moko te amatela ye. Me tangu bokofongola ye singa mutu soki atuni bino bolobake le Seigneur en a besoin. C'est que Yesu azalaki na besoin non mais apesi bango procédure. Alobi te tangu bokokende ano wana zala oyo bamateli ye nanu te. Mais bandeko na biso basalaki cérémonie na bango est-ce que bokokisaki pe makamu nyonso? Est-ce que Yesu azalaki o atindaki bino epai ya mwana mpate oyo nanu bamateli ye te? Pe tangu baye kolia Yesu wana bokendaki. Est-ce que motuna etunamaki lokola Yesu alobaki? Tozokende. Ceux qui étaient envoyés allaient, ne bauti ko 33, comme ils détachaient l'anneau, se mettre l'air dur. Pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et il amena à Jésus l'anneau sur lequel ils jetteront leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fit en marche, les gens étaient
les gens étendirent leurs vêtements sur les chemins. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toutes les multitudes des disciples saisis de joie se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il dit, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. 39. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, réponds tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, s'ils s'étaient, les pierres crieront. Ne mukanda na biso to koma kozwa je ya komema cérémonie oyo balobi fête ya Ramo. Ne sujet na biso ya mukona lelo. Fête ya Ramo, c'est-à-dire fête ya Mandalala. Balobi Yesu amataki likolo ya mpunda. Est-ce que Yesu tanga mataki likolo mpunda? Biso pe batoto accompagner Yesu ana kotaki lokola mokonzi. Est-ce que ba FARDC batelemisaki biso? Po balobi quelqu'un ba pharisien ndambo ba ekotelemisa Yesu. Balobi maître bazala ko reconnaître ye na nguya na ye pe na autorité na ye. Balobi te yebisa ba ekoli na yo po bango bazala ki ko ganga. Bafanda kimia alobi te soki bango bafandi kimia na ebisi bino ya solo mabanga ekoganga. Me balobi ba yekoli wana bamonaki ba miracle Yesu asalaki. Est-ce que yo pe omonaki ba miracle Yesu asalaki? Yango tolobi to fete mukolo wana selon pensée ya Nzambe. Nzambe azolinga kote ya biso nini katikati na lisolo oyo. Po ezali écriture liloba Nzambe poto sali yango poto tangi mikanda. Ecclésiaste azobisa biso oyo ezalaki yango pe kozala likambo sika na se ya mo ezate. Lokola Nzambe alingaka ko sauver peuple na ye, mais na liloba oyo ezali bongo caché, dans la parole oyo ezali caché, oyo tobengi yango folie ya prédication, nde aye koyebisa biso nini. Totanga na mukanda Lévitique po batu bakomi komema biso kaka na Nouveau Testament ndo moni babimisa mukanda wana. Oyo tomoni ezali Yesu na loba kango na katikati ya Océan du Congo na émission na biso quel est le nom de Jésus que Yesu abandé ko sala makambo oyo ya tata. Na lobi moi et mon père nous sommes un. Abandé ko benga ma azali envoyé. Mais Nzambe ye moko na folie ya prédication ezali makambo déjà eloba mi pe komamaki. Aloba kinini na Luc 23 wana to banda na 40 to banda kokita. Luc 23 moto na mukanda to pe en tête les fêtes balobi bongo ba fêtes ne moto na mukanda poto sali na fête ya baramo skoto yoka ne fête ya ramo esika ebandaki toyoka nde fête ya Ramo esika biso esengeli tozongela po de Timothée 3:16 azoloyebisa biso alobi ke esengeli tozala corriger. C'est que tozala corriger na ba faute na biso. To banda siko ko bongisa faute oyo. To banda siko ko banda ko fêter. Mais to banda ko fêter siko ndenge Nzambe apesaki mobeko na ye. Toyoka nanu 40 ayebisi biso nini? Vous prenez le premier jour, du fruit, des beaux arbres, des branches, des palmiers, des rameaux, d'arbres touffis, des rameaux d'arbres touffis et des soleils, des rivières. Et vous vous réjouirez devant votre Dieu pendant les 7 jours. To banana ko songi la muke mukanda oyo. Na Lévitique 23 40. Dans na 23 na bateli biso les fêtes. Donc ba eko yebisa biso fête o biso to fetaka, fête ya Ramo o ewuti ko leka dimanche. Siko Nzambe azali ko pesa modèle to pe lolenge na ye. Po Nzambe azalaka na pensée na ye.
Pourtant yo bandiko bakisa wana bandiko koma mutu mokosi liboso nzambe. Selon Proverbe chapitre 30 na 6e verset. Kolongola te ko bakisa te. Bazo ebisa biso na 40. Vous prendrez les premiers jours du fruit. Premier jour ya fruit ezalaka ndenge nini. Balobi biso nde tozwa premier jour ya fruit ezalaka ndenge nini. Baye kokita balobi des beaux arbres, des branches de palmier. Moi bisangai des beaux arbres ya palmier ezalaka ndenge nini. Po bandanga na koli boye na banda komona kaka ke ekoma ekutu baso sombisa bino. Po soki ozali mukuse nanya kobukela yo. Beau arbre wana ya palmier ezalaka ndenge nini. Ba jeune plante to ezali na ba plante ese koli. Po batu mususu tozwaka na biso ba plante ekoli. Batu mususu pe bakei na azwi kaka lokasa ya manga arbre vert. Azwi kaka lokasa wana azwi na e palmier te ndenge pe banzete bakoma kokata na mboka na biso boye. Banzete ngo ekoma mwa difficile pona ko trouver yango. Azwi kaka lokasa ya manga alobi akei ko fêter est-ce ko bakisi te selon les écritures kaka obakisi. Est-ce que yo mutokendaki ko fêter? O fêter ki premier jour ya fruit premier jour ango esengeli totuna nano ezalaka jour nini ya fête à Rameau. Balobi poto fête wana esengeli tozwa nano premier jour ya fruit et puis les beaux arbres. Nelinda la na to bandi ko kata yango ezalaka ndenge nini. Poko yo kaka liloba nzambe to ndimi yango biso bato sekaka batu ya boye biso bato sekaka biso bato ye bisiko to lobi ke to ye na réveil. To lamuki na nini. Est-ce que yo tango kendaka yenga mandalala fête ya Rameau wana ozwaka arbre o ezali beau. Est-ce qu'on fêtaka ngo na premier jour ya fruit? To continuer. Des rivières balobi pe ezalande pembeni ya ebale. Est-ce que yo zwaka o ezali pembeni ebale? Pour peut-être ya désert nzamba boyi. Peut-être pe ya o ezali pembeni ya nini ya arbres et ya nini ya terre o ekauki nzamba boyi. Peut-être o ezali ya terre o ezali déjà cultivé ba labourer yango nzamba boyi. Alobi okozwa kaka nzeto ezali pembeni ya ebale. Hein? Vous jouerez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Balobi okokende nango devant l'Éternel, okojour nango devant l'Éternel notre Dieu. Nzambe ngo asalaka wapi obiso tokokende ko jour liboso na ye. Po batu mususu balobi basali stati moko balobi ezali nzambe. To pe ezali mwana nzambe. Bible pe so pekisa biso balobi ekoki ko sala image taillée. Ni ba représenter biloko ezali na lolo sala ngo na mokili. Balobi kaka devant Éternel notre Dieu. Ndenge pe Deutéronome 14:22 azoloba soki ozoi dim na yo o nyose ko produire nelanga na yo esengeli yo kende ko lia ngo liboso ya nzambe. Ndenge pe ba ebisi biso pona fête ya Rameau. Esengeli yo zwa nini na premier jour ya fruit et puis ozala na lititi o ezali bo na nzeto ezali ya kitoko pe pembeni ya rivière. Est-ce que yo sa elakango o kende pe liboso ya nzambe? Ah, ce qui na comprendre, ozwi matiti wana na mai ya rivière te, yango ke na liboso ya nzambe te, yango sali makamu na yo. Toke na 41. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. Balobi 7 jours. Nzambe ye moko a travaillé qui premier jour, a travaillé deuxième jour, a travaillé troisième jour, balobi le 7e jour, Dieu se reposa. Est-ce que biso peut te faire ta 7 jours? Donc, l'Éternel pendant 7 jours, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous les célébrerez le 7e mois. Oyoki makam. Mais moi, oh, biso to fête ya Rameau, et c'est là qui dimanche ou tiko le 13. Tozu makambo wana wapi. Balobi pendant 7 jours to respecté te, to zoapé arbre o esali kitoko to respecté te, to zoapé premier jour ya fruit ezakaneni to respecté te. Balobi esengeli to kende ko to fêter liboso ya Yahweh Nzambe na biso. Awa tant to bandi ko kita na 41, ba bisi biso à perpétuel. Donc etika la bongo.
c'est que de génération à génération pour bakiti balobi selon nous hein à perpétuel pour vos descendants vous les célébrerez le 7e mois balobi tina bakitani na biso de génération à génération yango un ecclésiaste azalaki prida alobi te oyo ezalaki yango mpe kozala likambo sika sa moi eza te po ezali makambo nzambe apesaki esengeli biso tosala yango po balobi esengeli ekita de génération à génération balobeli yango esengeli tosalela yango na 7e mois mais tala makambo biso tosalaki na mokolo lomingo yango wana proverbe azoloba na biso tolongola te tobakisa te soki tokomi kosala makambo na biso seke tokomi bato ya mbindo or 2 Timothée 3:16 ana azoyebisa biso alobi mpo tozala babongi liboso ya nzambe esengeli tozala corrige ntango tozokorrige berere te seke tozali kaka na katikati ya libunga tozali kosala oyo ezali posa na biso yango komona ntango ozolinga osala pa yo ozokaisa ozosala pa na nzambe nzoka nde nzambe esatiki yo kala ntango ozolinga osala pa nzambe esatiki yo kala c'est-à-dire nzambe mpe akoya te mpona kopesa o solution na likambo nyonso ozali koluka mpo oyebi mobeko ya nzambe te ozotosa yango te mpo nzambe ye moko azali juste alingaka te moto aviole justice na ye nde mokanda Job ezoloba Job azoregrete alobi j'ai violé la justice c'est que pasi ezalaki kokomela Job ayaki komona te eloko ezalaki kosala ye azalaki koviole nde justice ya nzambe mais yo ntango ozobuka mobeko ya nzambe ntango ozobuka mobeko ya nzambe olobi ke ozokende kofete feti ya ramo nde namonaki ndeko na ngai bene voila atie na katikati ya bastati alobaka bino nzambe apesa bino nini ya kopreche vocation ya kopreche nga nakei kofete feti ya ramo est-ce que mama na biso bene voila nayebi ke oza molandi monene mpe ya émission okele le nom de Jésus mpo obengaka biso toza na elongo bien bo babandi bakotelaki oyo toyebi ke ezali kaka bitumba nzambe azali na contrôle nyonso mpo lokola balongoli na molimo te seke nzambe alingi yo oyo nyonso ezali ana eza makambo ya bato biloko emona ezali mpo na biso na bana biso kaka ndenge ozwaki okozwa mpe lisusu mais tozali mpe kotuna motuna est-ce que feti ya ramo oyo okendaki mokolo ya dimanche est-ce que ozwaki ramo wana to mpe nzete ya mandalala wana branche ya lindalala wana ozwaki yango na nzete ezali pembeni ya rivière est-ce que ofetaki yango kaka mokolo mpo na mona estati esili lelo est-ce que ofetaki yango 7 jours mpo nzambe azoloba esengeli to respecte mobeko wana ntina na bagénération na biso eleki ekoya mpo tobima bakosi te ntango yo ozali katikati ya kobuka mobeko ya nzambe esengeli oyeba nzambe oyo azalaka jisi alingaka te babuka mobeko na ye kokutana na yo nde omoni bato babombi verité wana bamosusu mpe babombi te ayebi te yango tozobenga boya koyekola boya kolanda liloba nzambe to bobenga biso na banimero na biso plus 243 80 888 60 62 bobenga biso na banimero wana tokorépondre bino na mituna na bino nyonso bozali nango besoin tolingaki tolobela penda lisolo oyo ekomami katikati na biblia oyo bato bakome komona yango lokola baje mais ezali likomi ya nzambe nzambe alingi alakisa bato verité na ye kidi verité ya nzambe ezali komona face na ye soki orespecte verité ya nzambe okozala na esika oyo kokende kofete fetaka mo mpo biso tofetaka yango meme ata na Jean wana azoloba na biso na likambo etali ano oyo Yesu akendaki kosenga yango wana oyo tozalaki nango lokola liloba nzambe soki totanga ata na Jean wana mpo totikelaka bino mpe mikanda mpo bozwa espace ya kotanga na katikati ya likomi oyo tozali na ano oyo Yesu akendaki kozwa Jean azoloba ngo na 12:14 so tokei kotanga okoyoka okoyeba pe Yesu na katikati ya océan diko tolakisaki yo Yesu na émission ezalaki quel est le nom de Jésus Yesu azalaka Yesu oyo moni kaka tozwe mwa mundele moko boye mais Yesu azali na signification na na makanisi ya nzambe yango wana yaka koyekola topesi bino ba numéro na biso plus 243 888 60 62 etika la bongo na komona Yesu tokutana ba émission ezali koya.